Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti! Tanti linda sali pona vino lelo epesinga esengo makasi omona leba ye koyebisanga ke eza ye esali esengo vraimen akoba na mosala azosala abosalaka baorphelin te abosalaka baveuve te lipambolini nde yango wana te ngane na yebi jango ndenge kendaka bango nde bakompane nga to dusola bango na sa makolo kaka role wana mais linda zwaka mwana mwasi tantini linda preuve ane mbaloso baza pedete azali mama mbaloso baboti mwana linda lokwa aza dene pia mipesi komo kardasha yango monaka meme ata teni na ye alataka batalon yebisanga na role wana alata talon donc si vous comparer nga faut comparer nga na bairsil pechanga na basila po biso na biso basi na role wana mais na minute naza noko naza ni herbivore noko naza ni herbivore ni herbivore noko Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à 100 perruques boy. Faut vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Voilà. Yassika Eye, Exemple télévision et Boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à nos fanatiques au Bolingangaï. Barési Baza TV. Donc bébé TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barési Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barési Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein de savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barési Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko la notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on va gag. Ba télé-réalité y a artiste. Ba vie réelle y a artiste. Ba télé surprise y a artiste. Bon nous ba film congolais y a artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barési Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barési Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barési Baza TV. Pas de bêtises na kata Barési Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on entend papa maman les qui bana na salon. To bon abiso Barési Baza TV. Bon ça la RRT. Barési Baza TV, bébé TV, Barési Baza TV, chaîne YouTube, bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et difforme, car à la Katia, Barési Baza TV, abonnez-vous. Yopo yoki sango. Partagez sango. Yopoyoki sango partager sango. Ba tutu ya kati exemple de télévision boki mape mbangu na Barési Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre. Ba tutu botala SB TV. Ba tutu botala Bellevue TV. Ba tutu botala Naomi Barcelone TV. Fanny Massoudi TV. Ba chaîne tout est diffusé ba théâtre. Ba Leke TV. Ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors boki mbangu boki s'abonner pe ya Barési Baza TV. Ya Sika Eye. Barési Baza TV, l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime.
abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, fidèles amis internautes, Exemple et Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne de l'excellence. Nous sommes toujours là, toujours présents pour vous apporter l'actualité, les événements, pour être toujours très satisfait. Alors aujourd'hui, c'est artiste comédien Tanti Lindo, donc Brifi Lundula, Tanti Lindo Losako, Abimakia Losako, il a un succès à Marcas, il y a un bébé, mais subitement tu auras qui penser du succès. Mais biso a balancé les biso son, nous avons mon réseau bima et le loi béga qui resala geste qu'on a orphelinat. Alors d'ici là toro kende toro tam sa caméra na biso na Jinzengu pour que to kende tout le monde qu'est-ce qui va se passer là-bas à l'intérieur na kati ya orphelinat to ba pourquoi ça liango se dit à quoi. Alors toro tika a déjà balancé les bino ba image je sais. Alors balancer les bino ba image et par après Torozosko dans ce lieu pour que tu mettes un peu au soleil. Mais je dis un grand merci à Yannick Chambaki, notre patron, notre boss, Motema Clarisse Ganga, Julio Monapouti et Geto Kamazi depuis Montréal, depuis le Canada. Donc je réside à la merveille, moi, mamie. Viens dans Willy Claude Jama, prêtre, dans à Londres, Malik Arafat, clin d'œil spécial à toi, Monica Makambo, fille de disque, bébé Seigneur, maman la Kenaya. Et puis Primaël, sans oublier Monica Makambofi des disques. Je vous laisse suivre les images et nous allons se retrouver tout juste après. C'est parti, play. Et puis bateau baza ko encadrer ba maman na bako baza ko encadrer bango awa bazanga mbongo te ata biso to zongi takili na zongi mais na sima na nzambe pas sisite lisusu bato bakoya kotala bato bakosimba babona koya kosimba encadrer et bana bazanga eloko na kolia te mai na komela te laba na kolata.
nzamba pambola bango kokisa bakosa mitema na bango sika nyonso bonyata makolo epesa mina bango tokoke na nkombo na yesu Pambola bango kokisa posa tema na bango pambola yana biso tati linda na ekipe na ye mobimba bango baluka mbongo te me mbongo nde eluka bango esika nyonso bakonyata makona bango epesamela bango boko epesaka yango epambwamaka yangoisa tashe eza ya kosoutenir baorphelin lokola bayana biso bakanisi biso na journal lelo nzambe epambola bango otimukalo makambo ya malamu akokaka mbwa malamu malamu yango ya kosoutenir baorphelin bayana biso bakanisi biso na journal lelo ebele baza na mbongo na bango bakanisi biso te mayana biso nakanisi biso nzambe epambola bango batela libota na bango bafamille na bango natiki mpe kozonga na bango na sala oboko na yo oprotege bango na kombo na nsima sika toboteli tobi merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Je vais te lier sur ma bouche. Maman, y compris l'aspect à l'Uranazam. Alors, je finis là-bas avec le télémi. Amen. Quand il est coupé, ça va dans les balais qui n'aillent. Oui, les habits mais peut-être possible pour nous les aimer, pour les aimer. Mais nous sommes aux hommes de la Zamba, miracle. Oh, il y a Bongo la papa, Bongo la ministre, Batobalia, Batonda, Monsieur Fetika. Nous sommes dans la Zamba, un miracle, à part pour la Biloko. Tapubano Bakulia, attends les livres Moko, mais à se retrouver le coup la moto, à l'ima par 1000, l'ima par 10 000. Ça va opérer miracle, à part Molano, à sanctifier un mot. Et dans Zéla Biloko, Bano va se santé, Bakola Malam, on est dans le Congo. Oba koningisa mokili, oba kosala succès, oba kolekata musu tanki linda. Seigneur, tombola pesa telemisa bilombe katila bango na kombo na Yesu. Tata pambola biloko. Pambola bankata na bango. Bazanga. Eloko te pona bana oyo balia. Bazanga elamba te po bana oyo balata. Amen. Seigneur, tanki na kokende. Mais tika na nzela passage na ye. Sima na ye, c'était le souba tanki linda misusu. Simba le soubi tema ya bato msuba ya pour pouvoir na besoin bana oyo. Zo lo kubu ya ozana. Nekola ma musanto na lola. Na nyonso tika lo kubu ezonga faida na Congo na Yesu akupaki kasi kwa kisima mikolo bisa tout le monde les produits. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus.
mais moto aza na ye azote ya 20 jours bapesi nga nimero nabengaka sonde nimero bati aza ya 6 mois sonde bazokende otika bana oketika mwana akende église lokatiaki église baye kaka dépose mwana église esili akende na balabala na bawenze omona kaka bamisusu batika mpona bamesaka omona kaka moto akendaki abi mama simelanga na mwana abosani eloko atiki akende na babus naza na bana mo mibale moto aboka bango kenda papa na bango oui Michana David Baye papa azwi bana na nazoke notika longolanga spectacle moko moko ya bini visuel batombola Michana David Passons. Il y a 8 minutes. tomoni bana ebele awa epai na yo yo nde oza responsable na bango awa polo orpheline efoko bana ebele boye bazoya epano bayaka ndenge nini bana oyo tribunal pour enfant epesaka biso na social donc bazokende kobwaka bango na baeglise mama akendaki eglise azwi mwana asongoleka na ba akimi na ye mama akendaki wenze azwi mwana atiki likolo ya mesa akimi na ye nde omoni so ntango mama oyo akovanda moto atikelenga mwana azoya te ndeni ye mpe aza mayele ya kobokola mwana wana te azwi aketike na komi na social bourgmestre asali mokanda baye kotika ye na orphelina oyo bango bakolinga bakomi orphelina bake baketika kana wane so baboto basundolaka babwakaka bana estce ezalaka na mwa raison moko bango oyeba nini papa bango bazobota bazokende bwaka po bana ebele yo ozomona na kishasa oyo ata omona bafrançais wana bamisu baza bandoki te papa vraiment wana mpena nazoyebisa yo baza bandoki te mosusu maracle alingi lokola ye akoti libala alingi bana wana te ifa kosa makambo epai ya mobali mpe omona lokola alingi mwasi na ye asundoli bana na ye na nzela neti naza na bana mibale bango oyo david na niche papa moto abwaka bango papa na bango oui akenda na bango ntina bilamba akosi bango mipota koko na bino yango oyo bozelanga wana nga nake osomba cigarette bakoloba papa abanda akenda osomba cigarette atiki bana alati 19 ata balaba bamoni sisi mpe babi o me bana oyo baza mpe ya beni oyo te batambusi bango aleki te tolekisa me bango na molia tolekisa bango basocial ezwi bango esitali mokanda epesa biso ofani na bango navai na bango bazala mwa mike bakoli na bango bazokola na bango so badifficulté nini oyo ozokutana nango badifficulté eza makasi osakana te neti ndako tovandi tozofutela $600 mai tozofuta owa tozofuta kolia na bango mpasi na minute nde naza po 48 batango 44 na 6e primaire yaya moko aza na 4e biochimie mosusu aza na 3e melek mosusu na 2e mibale na première se oyo nyonso batikali primaire 48 enfants po batango baliaka na badon ndenge yaya yeboye atike so boke kuna omona balambaka mobimba Thomson le so bokolia Thomson bokolia ramu
Pona mokolo moko. Grand mokolo moko. Pona zona 75 enfants. Soki bokolia soso, il faut kosomba soso oyo ekoti 12. Bokolamba carton mobile. Soki bokolamba cuisse, bolambi carton moko na ndambo. Mipanzi nde tolamba carton moko ekukufa. Mokola pondu, bosomba pe pondu, neso ya 15 000 akena na sana suka. Asombi pondu kuna matembele ya 15 000. Mades tolambaka 17 ebunde. Soki loso toliaka 32 ebunde. Donc amoni atomoni ba santé na bango na linga bazana koyoka passe wana te ya motuya na memela bango nzambe. Amen. Nga naza mama ya frère Blaise na bokoli ye elo aza pasteur aza moyembi elo babengaka ye mpe ndoki babengaka ye ndenge bato balingaka ezalaka mwana na ngai mama oyo abokoli abandaki koleka na bemiso tokoli ezanga. Sur le geste autant Linda Sali pour na vino lelo. Esepelisinga makasi. Epesinga esengo makasi. Omona leba ye koyebisanga ke eza ye esalinga esengo. Vraiment bako akoba na musalo azosala. Abosanaka ba orphelin te, abosanaka ba veuve te. Nipo moline nde yango wana. Akoki kokende kopesa na ye mbongo par-ci par-là. Mais oyo nga nayebisi ye lelo abosana ngo te eza secret monene. O nzamba tombola ba Alice Aliwana. Lelo sœur Alice Ali azomona na orphelinat o. Ah bon? Grâce ya orphelinat o. Alice azora ba orphelin akela na ye na ndako na ye mundela okita na se bano balali kuna. Ami mama na zuba okapo na jour moko balala. Loko na yebi mwana oyo. Iye mutapesa ndako ibandeli ya orphelinat o. Iye mutapesa mwana. Lelo nzamba pambole mokili lobaka na poto babaka Alice okota pesa. Iyo na sima mwana kitoko kuna orphelinat nzamba pambula eplasa azali mwana nga mobali ide oyo ozwi ya kosunga baleki na yo kende libazomisa ebele ndenge olobi na priere eza mbala liboso mpe te ya suka te akontinue koya kotala baleki na ye bao mpe bakosepela balanda ide na ye la porte est ouverte oza kozela bango na mpe naluka yo makasi mpona sala émission na yo nzambe ayebaki mikolo yango mpe jour yango ye moko ayebaki tosepeli makasi nzambe apambola mwana azongisa ebele na groupe na ye mobima akende Santi Linda tomoni mama alobi geste oyo kosala epa na bango esimbi bango touche bango mpo na yo moko liloba nini okoki kobakisa par rapport ya oyo sosala. En tout cas, je l'ai obligé. Tant na koti awa na moni bana natindaki petit frère na ngai Romila Louindula mitala linga nalobi na ye naza touché na comprendre te nazozala touché à tout moment ata nalali nazosentir kaka ke naza leste ezolobela ngai il faut na aide bafele bon nzambe ntango alobaka mpe na bandenge na ye parce que biso bakabelaka biso mpe na mosala oyo tozali kosala oyo sur le plan que se retrouve naza lokuta bafutaka biso te voilà tobikaka kaka na barelation oyo basungaka biso omoni tel tende asungi yo omoni ya oli moshene omoni mwa bato ebele balorance okoko basungaka biso alors ntango natutami toza na quand même na bato oyo tosolaka mpe na bango nayebisi moko ya bato na partageaka ne mingi oyo nazobimisa single na ngai déjà kutu bato mosusu baza koya na matenga bateaki sasa nzembo mona embeli Laurence Okoko nadi mpo ani te loba nzambe totushenga nasala geste avant nabimisa yango alors producteur nango ezali Lex Lumina donc maison de men eza na Canada donc maison de men Lex Lumina nde aza mina ngai moto na ngai nde américain kosunga ngai na réalise yango na mwa bastudio voilà tout consort nde nasololaki na ye alobi na otika ote na likanisi ya malamu oyo yo ozwi mpo osunga baorphelin alobi na nga alobi nga na tokozwa tolie eza na milimo ya bato mosusu bana mosusu bazangi ata lipa kolia ata mai ya komela donc soki tokoki koyede malamu to yede kutu bata ndenge wana bana ndenge wana nga na bi je suis convaincu na oyo olobi na nga nde asungaki ngai bango na Marie Matunga aza ndeko na ye donc aza na kana azolanda ngai Lex alobi na Lexi nalobi yango na misu ya bana na misu ya bajournaliste minene bazali na style Sakapashi site na ye na journaliste na ye bacaméraman bazali awa papa ezali azali et puis na ndeko na ngai Exemple TV
donc il y a pas été. Donc merci, na pessimino merci ndenge vous assister. Ce qui est là qui sont la télévision, ça te peut dans quand même 20 ans ya au dans qui pena auto PC. Peut-être que tu peux motiver mutu moko o azotala alobinga pe pona limité na ko sunga bandeko o pe wana. Alors on a là si besoin mon ami sur ngana na limini parce que ça n'a pas comme on a que les parents les amis n'étaient maman. Mais nzamba pas ngolo parce que je dis kanisa ko sanisa bana. Bandeko bazotala biso eza ngai naza na ONG te on a sali za ONG te ke na sali ONG nde na lozo ba non na sali yango mpona tutami yo mpe ndeko ozwi likandiso mpona odi kosoutenir vision oyo naza nango tala mama alobi bana biso baza na besoin bakota classe batanga mpe lokola yo tanga olobi bazala mpe bato so osoutenir likandiso wana ekozala malamu mingi tongela kosunga bana oyo me elongo na nzambe nde tosala makambo nyonso merci nde boyambi biso merci na bana nyonso. Donc, je manque même les mots. Et puis, la PC, merci à la présidente de la Somoa, parce qu'elle a un conseil à tout moment. Et sur aujourd'hui, Kabola Rana Bazani. Et puis, la PC, merci à ma collègue Nangaï, Fila Bonga, et toute la maman. Et puis, Trinis, ils sont accueillis. Et puis, il y a des bailleurs. Et puis, donc, ainsi que ma site, il y a un bateau pour faire l'image. Donc, on a vraiment convoqué les collections. Merci. Bana. Ça n'a pas merci na oya soutenir biso makasi Lex Lumina maison de donc domaine na kata Canada Lex Lumina na dekonaye Marie Matunga va soutenir biso et puis merci na Philo Lumingo Aigle Jaune na kata Belgique et puis na Christelle Kabou maman na Obed et puis na Mami Chaba na Bruxelles wana donc bango va soutenir na ça avec connaissance vraiment ya koza bango conseil na bango pour na tosala likanisi oyo et motiver ngai nazala convaincu ya kosunga bana oyo à tout moment soki nazwi moke nabosala bango naza na kondima nzambe oyo apesaka nzambe oyo apambolaka eza na bato ebele bazokende osimba krist me ngai nayebi lolenge nini ya koyeba lepamboli na koyede bana oyo soki nazwi ya moke na kokabola yango na bango nga moko na kokoka te me bandeko bazolanda bakosoutenir vision. Merci maman. Merci. Alors pour le cas la remise d'une manière symbolique yaya telemakuna de manière symbolique omona biloko yeli bango o remettre bango poto confirmer pe effectivement que yeli kopesa bango. Merci maman, merci baleki na ngai nayebi ke eloko ya mokende ekotaka na liso wana ngai nalobaka mingi na losako bopesa ngai losako eloko ya moke yango nde ekotaka na liso nayebi bino ya mingi te me oyo nzambe atouche motema na ngai napambola bino atouche motema ya baakimi salumu atouche motema ya Lex Lumina maison de main na Canada atouche motema ya Marie Matunga ya ba Terre Tendai ba dekolanga nyonso ba ya Willy Musheni koda mboka comme geste symbolique na ngai ya biloko na bomeli bino ya moyo kila pesa na biloko na memi naza na toza na ba carton spaghetti ezali wana toza na basaki ya loso ezali wana toza na fufu ezali wana nayebi ke bakura mpe dérangeaka makala mpe ezali wana bakarton ya biscuit kokozala mpe lemsi anniversaire ya mwana moko azali awa ezali wana bapake ya baji ezali wana na memi basavon mpe koki kopermettre bango basokola bilamba na memi basavon koki kopermettre bango mpe basokola epuis bapape génique ezali wana nayebi te babidon huile ezali epuis tozali mpe na basukali ezali wana omokena kosala biloko mosusu me eza mwa biloko ebele ezali wana oyo nzambe apambolaki asepelaki to kumela baleki na ngai bazanga te ya moke te mpona lelo ya biso lobi moto mosusu bakosonga bango.
kaka nzambe apambola tantini na geste asala soki biso baorphelin nzambe vraimen azongisa esika biloko euti oyo alobi aza père ya baorphelin lokola yoka balosambo na biso bana ya baorphelin apambola tantini na nyonso asali mpona biso apambola ye vraimen nga nde naza boye naza mpe orphelin de père et de mère nayebi baparent na ngai te loka tantini nasungi biso vraimen nzambe azongisa ebele nakoloba na motu nyonso azolanda biso ya motema mama akoki kosunga asunga biso na ndako tofutaka ndako asunga biso na kotanga na minerval na bauniforme na basaki na bakaye nzambe baorphelin aotika bino ta kopambola bino bokontinue kaka na kosunga biso nzambe azongisa ebele merci vraiment maboko 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 C'est bon? C'est bon. Ok, merci beaucoup. Merci à laisser mon mingi ya omona bino en bonne santé. On zambalola na zobakela. Bangaki na motiver bino. Bana na ngai, baleki na ngai. Bo désespérité na vie. Pour oya pambolaka, oya komisaka moto. Ezaka nzambe. Alors, lobi na yo nzambe mutayebi. Bokangama na nzambe eza na mutu moko te eza na eloko moko te oyo kobatela yo koleka nzambe oyo asala likolo na se soki olingi olala kobosanaka kobondela te mpe kosenga nzambe wana merci te botosa makambo nyonso oyo mama baza koencadre bino bazoyebisa bino bozala mpe reconnaissant na vie ntango nzambe akopambola bino ekomona makambo nyonso ekende malamu. D'accord? En tout cas, on les babino na tout moment nzambe soka pambolinga nako banda ko kanisa bino. Bosambela nzamba pambola pe biso afula musala na biso ekende liboso succès eya. Osoki succès eye ezali et puis ça opportunité. Comme opportunité eya que ça la ki mutu a gagner. Tant on a ko gagner dans la kobosa na moko na zombi ya nzambe te ko kanisa bino pe na action de grâce. Donc merci beaucoup. Ngamo ko nazali awa nazali orphelin de père et de mère. Donc on dit pas si ni bozala mais bozala na société. Ça va? Na pesi bino mbote oyo mama Mbali Sombo atindela kibino. Oya mbote wana? Na pesi bino susu mbote oyo Laurent Sokoko lelo za anniversaire na ye atindeli bino. Oya mbote Laurent Sokoko? Apesi bino susu mbote oyo ya Lex Lumina maison de mène na Canada atindeli bino. Boyambi yango? Apesi bino susu mbote ya Marie Matunga na Canada. Boyambi yango? Apesi bino mbote ya Akimi Salumu. Boyambi yango? Apesi bino susu mbote ya Tete Ndai Maboko Banki. Boyambi yango? Apesi bino susu mbote ya Willy Musheni Koda Mboka. Boyambi yango? Sepeli na bambote nyonso wana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci, au revoir. Au revoir. Olinga losago? Ah, il y a solo? C'est que Bob Sanga va losago. Bob Sanga a 10. La tantine Linda Losako. La paix si vous avez ici. Moi, c'est quand même un tantine Linda Losako. Nako yokate. Tantine Linda Losako. Pungu pungu encore makobe bolumbu soki apumbwe. Tantine Linda Losako. Asi alipeka sola za la kobe na bila mobali ya kuitie. Tantine Linda Losako. Mbula wese bana kabolumbu ya motoke. Lumina na Canada loba moto ya molumbu ataka maboko na poshi te. Laurent Sokoko le pétrolier bakisi bokongo akoma mayele bana ne bakotanga te bakotangisa badankasie. Ayayaye moninga malamu obenzambe. Donc la photo du banda en ligne après on a continué la photo. On trouve la photo quand même hein. Du banda la rési.
Sorry. Il n'y a pas beaucoup de Mais il faut récupérer les images au Ouais. Pour rendre toujours l'utile à l'agréable, vous avez tous vu les images, les enfants. Ils ont manqué, il y a colia, il y a colata, il y a scolarité. Alors, raison pour laquelle, Bisso, tous rappellent la fondation, la fondation, ils ont encore bientôt la sortie officielle, tout ça rappelle Jabadon Oyo, on a bana. Donc, j'étais très touché. Il y a un muscle dans un but, plus. Tantilino, c'est dit à quoi au salut locaux. C'est pour une première fois, peut-être que coulisses que merci beaucoup. Omoni mnde to salaka boy na musala to salaka ko sala succès à facilité. Voilà. Mutu pas à la toucher à pambola yo akanisa yo, ezabe facilité. Alors faut que la paix reconnaissant dans Nzambe wana. Ezana bande belé bazangi loka kolia mengala msu na zelo kolia na zelo ko mela à travers ba relation à travers na homme kenza mazo pesa. Na zala qui toucher à tout moment na zo sentir que Nzambe azep sangai pourquoi pas oui, oui, des bébés na oyo, baza orphelin parce que ngamo na orphelin. De faire la papa na maman. Mais na maman. Oui, nga papa na maman. OK. Alors on a zaki touché makasi tango na zui nazo bimisa pe single nanga o na Emery Laurence Okoko le pétrolier oyo na ko peso ngo tout à l'heure. Na lobi Nzamba zo touché nga même moment na ni na bimisi single pendant qu'il n'a pas dépensé puis single on a salon pour na surprendre de Laurence Okoko na salé ka plaisir. Na moni ba clip de jour ça lui peut bien qualité. Voilà. Bravo, félicitations. Merci beaucoup na lobi non. Nzambe ndenge to toucher ngai Nzambe bine na pambola ka batu manière ya koyiba lipamboli eza makambo po to sombela batu masanga ozo kabela yi masapele msu reconnaissante mais bana o Nzambe toucher motema bango basambeli pona ngana zili pamboli voilà alors eza na beat moko te ke nazana na ONG moko bo jusque là non nazate na ONG moko nazana association moko pe quelconque te mais sauf que na ba o nazwaka na ba relation na ngana bato na solo na bango ba soutenir ngana réalisango lokola Lex Lumina na Canada maison de Maine yende muta soutenir nga vraiment à 100% et puis na ndeko na ye Marie Matunga na kata Canada yenda soutenir nga vraiment pour na réaliser projet nazaki nango na meka pe ko aider ba orphelin yemoko mon ndenge leki ndeba ya mibiso très bien au moni ba tas de besoins musu bazana ngo bana musu bazana besoin batanga ba côté classe déjà les 12 voilà. Déjà donc bato baza toucher peut-être ya ba côté ko soutenir vision parce que na linge suka awate na zona besoin to ke ndepe kota la bandeko bazana bo pito l'air musu bon vieillard bazana musu papa mo micro ba mera mikolo ba ko maka ondo kime abota ko za kindo kité pona nini to aider bango kota la bango ko kabola o Nzambe apamboli alors ngana koma na devise moko na boya ko yiba Nzambe lokola nani na Safira de ceux qui Nzambe apamboli ngana lokolaka 1/10 na ngai na pese pa ya Nzambe en dehors ya 1/10 ko ko sala ba action de grâce d'exposer action de grâce na pesi na bato mususu te mais na pesi na bana o bazangi loka kolia ba orphelin alors ils allaient juste que pour renouveler le succès na autre pas bien un moment donné tantilindo mais tinga na sila raté nga problème na ngeza que na stabiliser comme problème na ngeza ni on est sur le mot kango lelo webi ko stabiliser comme ça facilité o comme marque lelo ça sur le monde ya théâtre azakasu te maintenant on a l'équipe na succès non on a l'équipe na vitesse makamususu et tu sais pourquoi à stabiliser comme marque o ba rolling a pib ba bengi sai pourquoi on a voyage jusqu'au trop ndeti ko funa ke suba kisangani bazo benganga bato ba benga bambo cirque funa ke spectacle pe ba mo voyager on zero côté pena na makamwa ndenge te ngane na yebi jango ndenge kendaka bango ne ba comprendre nga to dusola bango na sama kolo déjà que ba voyage wana tantili ndo pena côté ko pa ngona ndenge solo eza so ndenge sente copine kapa ki tantili ndo wana na o yoka nde ba otonga yoka na selo mo nga bomba kati pour ton information d'abord Linda zaka mwasi Linda za tantini Linda mwana mbalo sombo voilà bao basalaka rôle wana mais Linda zwaka mwana mwasi tantini Linda preuve année mbalo somba za pedeta za maman mbalo somba boti mwana Linda lokwa za jeune fille mi pesi comme Kardashian yango monaka même ata teni na yena alata ba talon yebsanga na rôle wana alata talon donc si vous comparer nga faut comparer nga na ba Irsil Pechanga na basila po biso na biso basi na rôle wana mais na ministre na za noko na za ni herbivore noko
Nkale. Donc dame sona donc yamini herbivore. Donc yambi pena noko pena. Donc ngana na minute yambi linda te. Donc noko pena ba noko. Donc voilà tout le ngana no oliga au sexangai. Naza moins stressé. Non, en fait, juste pour mettre la galerie, tu as déjà Kuna, ben, tout cela par rapport au pays à l'Ikamango, merci quand nous avons fait un éclaircissement. Pour moi, rumeur, spéculation, et qu'on de gauche à droite. Ah, bon, mon qui n'a pas vite, chaîne, bah, vieux, belé, mais les lois, comment toi, tu es les mabouilles d'or. Non, on a ça, la rapport à gagner. On a un problème dans la chaîne YouTube, Nangai. N'est-ce pas qui, non, ça, comment monétiser. Alors, je dois dépenser pour la tournée, il faut gagner. Bon, tant on a stoppé, parce qu'il faut gagner. Puis, il y a mis balé, il faut comprendre que bilo on a ça le succès. Mais il faut nous appeler là. Et quand les gars, il n'a pas excité. Dans le Bible, on a mis bilo trop. On a mis le sac après 2 jours, on a mis le non. Et ça facilité. On a créé un bilo, on a ça la recherche, comment on a commis. Le coup, les a et le coup, les a œuvre d'esprit. Il faut na stabiliser. C'est-à-dire comme un mois na bimisa mais on a zo bimisa. Et zo tambouisa ngalo na misi single. Et tambouisa na publicité, et tambouisa na ba voyage, et zo kutanisa na ba twasika, et zo stabiliser na ba partenaire na ba maintenir tout ça fidèle na ba fanatique na. Donc so na bua ke loko, o wana na bo masko moto na ngopo na bimisi le lobby on les a ça succès na boki mususu. So tali on a betina venanga siatula, tani zo lobisa bato. Lo sac on a fait siatula. On a betina modéro. De commis après un mois on a boki lo sac. Et puis le sac est comme un sponsor. Donc, non, ça n'a pas gagné. Laurent Sokoko déjà un sponsor officiel. Donc, il y a il y a Laurent Sokoko. Oui, mais ça, les anniversaires à Laurent Sokoko. Ah, joyeux anniversaire. Tout ça, la boye, ça les surprises, ça perd Nabiso, Venabiso, on a l'émission. Tout le gâteau, il y a un gâteau, gâteau d'anniversaire. On met la champagne, on a honoré, vient dans la reconnaissance. À habiter. Mais tout ça, les surprises. Joyeux anniversaire, L'exemple, on a parce que tu mets la champagne. Obligé. Laurent Sokoko. Obligé. Masala moi qui n'a pas coûté na boss mais azonga pena bien. Mathieu Boche abia zonga na car. Ouais, pour nga na zona lobby za bongo. Pour songa na lobby za bongo. Mais quand nga le mibe makolo. Que maka mona zo lobo zo ba vati. Ozo solo na soko kwa muke ozo mituna. Bon, soko kwa muke ta. Omo zo simba boss boy. Joyeux anniversaire. Ozo soute. Joyeux anniversaire Laurent Sokoko. Voilà, donc c'est l'ambiance. Yes, on sort déjà clip chanson qui toque sponsor même tu as produit une maison de mène voilà donc l'ex Lumina maison de mène na pesembo tebele l'ex Lumina merci na yo et puis Marie Matunga bango ne ba soutenir vision et comme moi habitude et comme habitué donc on va hôpital to tambola na bi que pasta lembi to tambola na hôpital to tambola na ba orphelinat mususu et puis nazo penser na ba homme vieillard donc to ko solo là équipe au kabande ko na ngai botika ngai te yo faut na une intégralité mission mbimba. Voilà, pas de souci. Donc, il faut que sur la poye belé mais déjà, félicitations. Et puis, Nzamba Pambolo, parce que Bible Lobby, c'est lui qui donne aux pauvres prêt à Dieu. Donc, ils ont le recotinza menyongo. Donc, j'espère que tout la image est belé tout isama. Et vu que yo a vision, Nzamba routine de l'eau batu ya bien au contribuer à la vision. Merci la maman Balosombo Queen Madère. Autant on a meké ko yebisaye, encourager Kinga et les sous maman Mejengolambe. Merci vraiment na yo. Donc, mon numéro de téléphone c'est plus 243 90 47 64 323 plus 243 90 47 64 323 donc voilà na batunu surtout ba go soutenir na pesi ba mbote na ngai et puis na ba merci na encore na Philo Lumingo Aigle Jaune na Belgique et puis Christelle Kambu maman na Obed na Bruxelles et puis na Mami Chaba Mami Chaba Bambote Belé, merci encore non ba moral na ba soutien na yo. Akimi Salumu azana kata kini grand prêtre et boss na nenga kini awa Ted Tendai Maboko Banko ya maman Rachel Fouta, merci encore na ba soutien na yo moralement. Tout consort wana ba prêtre ya Willy Moucheni Koda Mboka. Vedanga Claude Shepa Bambote Belé et musique ba fanatique na ngai o balinga ngai o ba encourager vision na za ONG te na bandeli mais tous on a besoin to meke un peu ko soutenir batunyo surtout bazana mo ba difficulté et comment vous mesano merci pe na presse merci na yo exemple TV parce que otala maka merci beaucoup d'ailleurs que batu ba otala ba ozala motiver ba ozala convaincu mais y a pas ces alliés total mingi bana
oyoki baétat de besoin oyo bamama alobi badifficulté bakutana nango baza na besoin bafuta mpe maison baloyer bafutaka $600 donc mutu mosu akokutana mpe aye afuti. Donc ça la bien, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Linda. Voilà. Donc Minasuka, grand merci à vous tous, vous qui aimez messieurs le journaliste Barré Zibaza. Merci à vous tous qui étaient tellement nombreux à nous suivre. Je vous dis un grand merci. Notre numéro est affiché au bas de vos écrans. Je vous signale déjà que la sortie officielle et la fondation Les Amis de Barré Zibaza, ça serait au mois de décembre. Maman, papa, yaya les qui ont besoin de contribuer. Uniforme, chemise, et là-bas, on a tabana batika, balata lisusu teze qui toko ba basket, ba catch. Ça la biso carton, tinde la biso et rekomana ki sasa, toroya ko déposer lango bana oyo bazana ngona dans les besoins. Alors merci à vous tous. Notre numéro est affiché bas de vos écrans. Appelez-nous pour les remarques, les suggestions. Tant celui no boyo qui bato bunga ko tonga penda bablo bato botonga tonga o banoko wana bakoma boyo, banoko wana bakoma boy, ndeto boya. Banoko wana te yebe na nyar bivor aluanga quoi nyarkos. Voilà, donc grand merci à vous tous. Clin d'œil spécial à Julio Monamputu et Goto Kamazi depuis Montréal. Pourquoi pas penser aussi à Malik Arafat Malik, Willy Claude Jam, prêtre à Londres. Merci à Yannick Chamba Godson, Boss Amboka, Papa na Kashli Chamba. Absanga Barézi désormais, l'on base Roma Barézi Chamba. Ah, boss! Na lembi pe via makolo. Il y a Laurence Kokoko, joyeux anniversaire na yo boss. Préfère bien reformulager. Pour ça très bien donc Koko m'appelle non moi Angola on a tout coûté on a boss fara tout solo ça bien exemple de télévision ils ont besoin d'un partenaire à Sika. Ba prêtre makasi beaucoup ta beau soutenir biso ça la bien tous on a besoin de matériel à Sika la lumière et ça biso bien ba machine pour le montage donc pour tout ça nous avons besoin au super na barezi ça comme ça la bien notre fanatique moi commenter là biso na barezi micro le boko moko no yo capacité sur sommet biso ba micro cravate et au ça biso bien au tine biso ba micro surtout monde que ah olo somba kuno tinde yoyate au tine mbongo to ko luka on ba ville na biso ezalaka déjà. Alors je vous aime, d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme. Bye bye. Beauté Oisa Brand Cosmetic UK, Oisa produit en doto et non la cabatache. Sopiling kozana thème ko ya bien ya propre. Oisa produit ya kosela. Oyo eza pola maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oeza huile et kendaka na produit en doto. Donc ce que vous intéressé, au continue de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barézi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barézi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barézi Baza. Fondation Barézi Baza, Eza wana pour nous aider, pour nous sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda ko tala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un dev sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que ah exemple télévision les appenda exemple donc toza wana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades Barézi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso sangisi kara to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a
motema donc nde toza touché accompagné de Yannick Chambawa abi que Barési Bazana contribuer na vision na pour que to aider ba orphelin donc mututo kota la biso za besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango yo exemple télévision merci fondation Yabino Yangwana merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barési Baza TV. Donc bébé TV. Ils n'ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barési Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barési Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein na savoir-faire na ngai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barési Baza TV. Place ba komi s'abonner en rouge au cliquer kata au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes bon nos ba gag ba télé réalité ya ba artiste ba vie réelle ya ba artiste ba télé surprise ya ba artiste bon nos ba film congolais ya ba artiste donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barési Baza TV ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango et comme Barési Baza TV mais zéro bêtise ezakuna donc on n'a pas de bêtise zéro bêtise na kata Barési Baza TV pas de bêtises na kata Barési Baza TV bon nous ba film éducatif oh bon notamment papa maman les qui bana na salon to bona biso oh Barési Baza TV bo ça na RT Barési Baza TV bébé TV Barési Baza TV chaîne YouTube na bino bino actualité ba théâtre congolais ba film congolais au Bourgogne nos en bonne et difforme car la katia Barési Baza TV abonnez-vous yopo ki sango partagez sango yopo ki sango partagez sango ba tutu ya kati exemple télévision boki mape mbangu na Barési Baza télévision ba amoureux tu ya théâtre ba tutu botala SB TV ba tutu botala Belleville TV ba tutu botala Naomi Barcelone TV Fanny Massoudi TV ba chaîne tout est diffuseur ba théâtre ba Leke TV ba tutu o ba diffuseur ba théâtre alors boki mbangu boki s'abonner pe ni Barési Baza TV Yassika Eye Barési Baza TV l'excellence c'est nous le savoir c'est nous le bon travail c'est nous la qualité c'est nous Barési Baza TV vous ne serez jamais dessus c'est parti abonnez-vous je vous aime abonnez-vous sur Barési Baza TV bye bye. Exemple TV du Toko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV du Toko, rien à dire. Yaya,